c'est bonjour. Bonjour. Tout moni. Merci pour presse congolaise. Tout s'est retrouvé dans le président dit de loin. Pourquoi Bengi presse et pourquoi on est sur les Sikaou? Il y a mon tueur. Il aura le bosso dans le bas. On peut ça d'abord, on merci pour la disponibilité. Il aura mon tueur à la disponibilité. Les gens battent l'équipe sur la moyen. Mais pas disponible pour la Kokoka. Pour ça, les sabandés comme nous, on a besoin de moyens là-bas. Je crois que nous avons vu de loin. Les autres qui ont des mois, mingi. Au santé et dérangeant qui manque. Alors, na oye azalaki nango en tant qu'artiste parce que vu de loin azape pauvreté, azape muto asala. Tu vois que na tango likambo au délai ya bozuna yo ozalaka na bato ba osunga. Santé eza kwa libala. Libala ata soko za milliardaire soko zo bala. Famille faut pas peso ata lampe. Pour ekotana libota ya mwasi wana yango no moni biso ba artiste soki lelo bato na kobanda liboso na likambo ya moto ya bato bakoloba pona nini falaki bosaka likambo yango na ba caméra wana eza question ni oyo ya liboso. Pourquoi tosali yango na caméra? Parce que on a besoin ya continuité ya bolamu. Soki to bombi bolamu na se amesa et exciter bato mususu te pour que ba continuer ko sa bolam. Tant vous vit de loin abandonner ko bela awa, je crois que aza toujours convalescent. Azo kende ko ba soin na ina mboka oyo azo kende. Biso ba artiste comédien to finga maki mingi. Que voilà bino ba artiste comédien bo sunga na kate tala muninga na bino tala muninga na bino. Je crois que vidéo aza wana témoin. Mingi ya kulisi peo esalama na mutu ebele pe. Mais du fait que to monisaki yango te epa ya bato ebimaki lokola neti to sundoli ndeko na biso. Ça c'est de 1. Ya mibale pendant que bato babana ko critiquer biso tozaki déjà na kati ya kobonga. Ba comédien bazali ebele. Ba artiste comédien bazali ebele. Ndenge balobaka na biso na Biblia ebele baye me bapona mibaza kitaka bonga toza ebele na musala oyo tokoki kosala makambo oyo ekoki pe ko bouger mokili oyo sur le plan organisation pour que lelo moto théâtre a continuer ko garder ba valeur na ye ba dignité na ye. Mais du fait que toza éparpillé, du fait que mitema mabe ezali ko dondo nanu koleka bolingo yango wana moni tozozala nanu na retard ya makambo ebele yango totalaki na bandeko ba artiste o bazali na photo na biso ba oyo tozali na Kinshasa nini tokoki kosala pour que lobby tozala kaka bato ya kolela te yango to créaki groupe moko d'abord na ndenga WhatsApp et mon nous vivant. Et mon nous vivant wana ezali groupe ya ba comédien oyo to kotisaki ba comédien nyonso na kati la majorité. Mais mutu na mutu a se retiraki selon peut-être emploi du temps naie, selon peut-être cœur naie. Nde na bato to tikalaki na groupe wana lelo moins de 30 personnes nous avons arrivé pas avec nos moyens mais avec nos cœurs, avec notre amour. Il y a kusangisa moi quelque chose. Lelo soki mutazo be la toyebi vidéo lelo na ko remercier la première dame inabiso ya kala maman Olive Lembe azwa ki charge ya vidéo pour na ko zwa baswa na ye. Mais toyeba kambala mingi na mboka na biso soki mutazo so ya mutu. Déjà neti ba maman Olive ona so sa koti likambu. Batu nyonso maman mitema e komika na ye. Mais biso tolobaki maman Olive azwi soin ya vidéo mais vidéo azana bana.
vidéo aza na ndaku biso tokotika te tokochange makanisi na biso te nazopesa pembela wana na bato nyonso oyo bazalaki na idée ya kosunga vidéo mpo bomoni mama Olive azwaki charge na ye bopesa mokongo te mama Olive aza loboko moko aza mosapi moko na misapi na biso oyo tokobakisa ekosunga nde na 27 artistes comédiens ya pamba oyo nakotangela bino bakombo na bango to arrivé kokokisa $3000 nde toye kotikela ndeko na biso vie de loin po tolakise ke toza mingi tokoki kosala mingi mais soki mukie oyo baza conscient basali eloko vous imaginez que na groupe na WhatsApp na bato Kinshasa andao ya président Caleb akendaka zongaka na rolo bato se retrouver ngai na dina na oya ya groupe Sina. Est-ce que vous pouvez imaginer eloko ndenge wana? Donc voilà, ya on tolobaki totika likambo na se ya mesate pour stimuler les autres. Pour ko pesa bandinga mususu posa wana ba rejoindre biso na aimons-nous vivants. Bango babaki aimons-nous vivants mais ngana baki to bakisa réellement. Aimons-nous réellement vivants. Alors voilà la raison pour laquelle tout yelelo au pesa vie de loin enveloppe na ya moins de 30 artistes comédiens avec leur volonté, avec leur amour. Tokokisi quand même à moi 3000 euro. Tokoka ko sangisa te na biso nyonso. Voilà tina na biso yango. Quelles sont les raisons pas vie de loin? Vie de loin va tous voyager qui sont voyager qui sont je ne sais pas et là on est au tardé voyage dans yo de éviter. Na lingi vie de loin répondre à la question na te. Awa lelo to eli voyage ya vie de loin. Ah to eli enveloppe ya ba artiste oyo batindi pona vie de loin. Makambo ya voyage ya vie de loin. Boye bango ke voyage touristique. Voyage ya musala. Voyage le plus difficile, c'est un voyage médical. Ça demande beaucoup de choses et beaucoup de procédures. Mais boye bango ke soki bomoni sur vie de loin awa na mboka oyo au-delà de 5 jours après date à l'élo. C'est que donc je sais, moi je suis dedans, je sais qu'il est déjà partant. Donc un de ces 4 matins vie de loin Azokinde déjà. Voilà. Alors président Saïmoto les Aliboy, est-ce que le gouvernement pouvoir en place les assistants, est-ce que va lui charge l'artiste à la biso ou à ce qui s'habitue? Alors on a olinga toleka d'abord étape ya kopesa oyo ba artiste comédien. Voilà. Ah tolito la kisaka te que gouvernement mutu fait sur la biso ba charge. Toyeli question ba kamba gouvernement te, toyeli question ya ba kombo ba toté. Awa toye koloba pe na batuke au-delà ya bolamo bosala rapona biso biso moko pe tokomi na motema wana eza soni ke totanga komba gouvernement pendant que ba artiste basimba $100 toze ebele o tokoki pe kosala makambo na ndenge na biso totika makambo ya kolela soki toso organiser nde mission na biso ya patron ba comédien yo combien na contribution ya 3000 to ndenge baninga na so batie ala eza makambo ya so babaki 10 francs biso to cha 10 francs est-ce que tu tende à chaki ata comédien ça biso combo ya 27 comédiens oyo ba cotiser na kobo ko $3000 en tout cas je dans la liste awa ce qui est autant ils appellent nécessaire. En tout cas, ils ont un examen d'état. So, ils communauté, ça résiste mbanguna et nous vivons. Pour que Mutwana kanga songo. Taliboso yo mokona. Abemi goudi. Na utu taliboso de. Mutaliboso. Tozali na l'initiateur ya groupe oyo. Parce que yana mutu na mutu azaka na makasi na ye de repesa idée. Parmi ba initiateur ya groupe oyo, Anse Luzolo. Anse Luzolo aza parmi bato ba telemaki mutu aliboso. Pour tous s'organiser pour un groupe. Donc, na ba cotisation la mission to sali Anse Luzolo
tozana Duce Kapanga, tozana José de Londres, Fiston Saïsaï, Zigura, Fataki, Herman Kassongo, Igor Deminit, Papi Kader, La Duchesse Mike, V12 Kwanzambi, Gabi Kiwaka, Eric Chimbulu, Meta Mpinga, Fatou Miracle, Souza Motonanga Telema Okundanga Motonanga Souza, Domaze, Sonia Evoloko, Maman Bénédicte Gouitila, Maxi Bondowe, Dinana Mavinga, Mamulopo, Ariachou, Bibish Tuseku, HPK, Mami Yoa, Mwamulopo. Donc Batu Oyo, Batu Oyo, contribuer pour que Makambo Oyo et Salama, Ndenge Salami wana, Bango wana. Est-ce que la plupart des comédiens vont cotiser les amis à poto? Il y a ça, Babimaki na groupe. Pour quelle raison? Faut voir qu'il y a qui chasse à PBL, va soutenir qui individuellement. Tosenga yi mutu nyonso te azalaka na groupe Oyo. Mais par rapport à groupe Oyo, bato bakotizaki ya mwana. Et l'obité so bayoki komba mutu ate. C'est que son vie de loin. Mais peut-être à mon avis, nous allons son vie de loin. Et ça, nous allons réellement vivre. Tout le monde a vie de loin. Chaque fois, la figure dans la clip, c'est belé validé à Milen. Expliquez bien sûr. Exactement, dans leader, moi, il y a musique qui était. Oh, à penser que son vie de loin. En tout cas, nous avons vie de loin. Il y a une question, nous aussi. Faut y à répondre. Vu de loin, tout le monde a fait figurant dans la clip et belé. Va s'intéresser à Nayo. Présence Nayo était qui s'en rappelle. Banzembo belé n'a pas clip et bateau. Est-ce que ça a l'idée de la musique qui était à penser dans le moment malade? Où est la profit? Baza ebele. Fali. Ya sala na figura Fali na invité. Na sala figura na sala te na artiste à Congo. Naza mwana na bango leki na bango donc jusqu'à présent je nangai afande abengaki Babindombe atilenga la o batikali je nanga soleil wanga atilenga donc o batikali na mona ta appel à mutu te geste Basungio Babindombe na soleil cappuccino c'est atilenga mbongo na biwa ne pas dauphin après ça qui moi na servi à contribuer donc cappuccino merci. OK. Président Videlo impression na yo par rapport il y a $3000 oyo ba payer kopé ça yo lelo. Na baninga na yo. Esaïe, tout ça lit trop dans beaucoup. On comprend. Et puis merci mingi na bana maman na ngai ndenge ba penser na ngai. Na ndimaki te. Na yeba ke papi 7 ans la duchesse ba sali ba groupe et compris Fiston Saïsaï. Mais date va pesa ngake to tindi lola. Ngapo na mona ka ke non lokola maman Olive azuna en charge. Merci na maman Olive. Maman ya bana belé. Bonne nouvelle pe madame abotaki. Moi on a pesi Congo ya Kaïs Lembe Kabila. Donc on a reconnaître maman na ati wa sali pour na vie na ngai. Pesi Combo nini? Kaïs Lembe Kabila. OK. Donc moi na ngai ndoi ya maman Lembe, ya maman Live Lembe na papa na biso Kabila. Donc Kaïs Lembe Kabila. On a Kaïs. Ayebi. Kaïs eza ange mo na Bible. Fierté. Fierté. Eza nini? Fierté. Ngaba to sango mu machine fufu. On comprend. Donc fallait que ça la kaka bongo. Pour neto vivre na comédie, tozaka na bolingo. C'est comment la sévime de Pessiano. Te ya, yo na na service merci vraiment. Merci vraiment na bandeko na bakomba mususu batangi awa. Na standaki teke bako contribuer pour ngande ko na bango na soin na so batakisi na so bana ta fufu. Vraiment place na so za nzambe na nga Fiston Saïsaï y compris na ba ministre tout na oya contribuer te nzambe vraiment a pambola. Et loko mususu na ko beta c'était
Moi ba nouvelle on les outils ils ont même nabino ba journaliste au bengi ngaité au vérifier santé na ngate mbala moko publier donc ceux qui ont essayé il y a pas si na ngai vraiment côté ya ba journaliste na mingi ya internet ya mwana yo zo linga ko commenter mabe ya ndeko na yo po yo zo nombre de vie oui tango ezo zonga pas ni ezo contribuer malade na obele esenga stress te et esenga société bref ani na grand frère na moko asunga nga to kufa kana malade onga na sala kuna stress mukolo nini bo pesa pesa on ke vie de la bali vie de la somi mutu ka vie de la zoto donc kaka liwa kaka boye mais to zakana bino bien mais surtout pesi mukongo oke kuna boye akufa na 3e en Afrique du Sud maintenant na ke ko tout na comment banga ko tuna ba embouteillage Président Saï. Alors, c'est la cible. Non, tout le monde. Président Saï. Ça va s'aider Bélé. Ma producteur ou un avis de loin. Est-ce que va penser pour raisonner au moment où ma producteur au texte ça va s'aider na bango Bélé. En fait dire, n'a comme ça rien. À part Alpha Bokoli. Le président Saï, on j'ai mon régiment qui a président Massamba, à zone côté Bambongo de ma comédien. Est-ce que la contribution de Tanguy va contribuer pour le président est-ce que a bon contribution parce que la foule ici va les contribution ya bande komongo ya emono vivant tozala ki ebele on moto lelo biso yo pesa we ya biso oya biso nga eloko ezolekela nga komona $3000 eza nango mbongo mingi mpenza par rapport ya vie ya motu neti vie de lo mais tovandaka mpena awa artiste akufi tobandi osala cotisation mpena ti bokumi ata $1500 corporation nyonso oyo naoloba bacomédien nyonso na tie en général mais lelo tomeki kaka kosala eloko moko moins de 30 personnes mais ba conscient ba na mobolingo et la majorité ezali bato ba na poto auto tangi ba et puis pacho na ebso eloko moko moi même ndenge bozala bino na ba journaliste ya boye conseil gratuit bolinga soki ba maso ba na poto na ba ko vivre le moment mabe soki même ba fiston c'est baladi et sobe na vivre na moment mabe DM super mutu na kone pe alinga kanga mutema vie ya mutu etambulaka na témoignage otanga ki tete ndai ko tika ngate c'est mon papa hein na maman biso Rachel Futa ba Eric Mandala et docteur des ignorants na nzela ya sai rebi boss ngana mutu na osunga video lisunge yaki ya bato ebele ba général grade akumbu bato beli ngota ba mama tete donc so ko tina chambre na ba pareil ba sikre ba ni les autres États-Unis donc naza aimable pour nasala musala na ngaki toko na ebile ba vivre na ba yango nzamba zo bomba soki ezalaki na ebeli nzela mabe ndesi bokunda na bolela na totangi liste tomoni bato basungi yo plus de 28 personnes ya poto ya Kinshasa tomoni 2 personnes mais kombo le pesate non biso pe tosala réunion teke kasi botinga na ba micro tosala yango tolobi bon tozomona beaucoup plus na ba événement nyonso bozalaka na sai et créer jalousie te poto moi na contribution ngo à part bato ya poto bato batie mbongo na Kinshasa ezaka sai na kombo musuna ki awa eza na parti penate est-ce que fille de loin vous allez confier na ba comédien monsieur ya Kinshasa question na moto ndenga soki ça ya telemi po yebi ke ngande ko soki ça ya telemi et so ba telemi ba yebi ke nga frère na bango ba kotika na ta soki na kama parce que l'action sociale comme au salaire comme au délai même bateau avec un président on a peut-être ça makambo moko salaka isalama te yo to pesa nzambe merci parce que ils ont ngate mutu nazo pona
que na se retrouver na makambo et ça va ninga par rapport à crédibilité na disponibilité tozalaki ebele tocotiser mais babiso ya mbongo wana eza ça esali moto akende kotika ngo arepresente biso eza choix ya bandeko basalaki puis motema ya motu peut-être motema na nga moto esalaka nga oyo naza na théâtre. Donc je crois que vu de loin nga naloba yango lelo vu de loin nga naza nanu fan ya vu de loin donc nde bato baolanda nga batalaka vu de loin nde nga moko mpe esai natalaka vu de loin et lelo naolinga te moto oyo naza fani na ye azala na santé malamu te parce que oyo nyonso apesaka biso eza mpo kaka azalaka à bonne santé. Mais moi je crois que tout Vie de Loin a accueilli au-delà. Vie de Loin il a montré à ses fans, Vie de Loin il a montré aux gens comment à Koki Kozana monter Matia pendant que santé n'est pas dérangé mais souci n'est pas continuer au faire plaisir na bat. Parce que au début bah tout bonité au Vie de Loin rien que comme on a bah problème là-bas est chola. Parce que bah stress ou alors seka. Vie de Loin pendant que lui-même il ne se sent pas bien, mais il continue à donner la joie. Ok, non, là, le pote. Est-ce qu'on va la station enveloppe en haut pour na... On peut savoir enveloppe pour tout. Nous vivons, est-ce que ça dit qu'à rapport à artiste et comédien ou bien artiste et en tout cas, idée wana ezali mutu nyonso ezali mutu alingaka kolingana na muntu na bomoi na ye akoki kosadere tozali fo tokokisa na siso bomoni awa toza 26 ou 27 personnes bacontribuer mais soki botali mbongo eza $3000 elingi eloba ke eza na bafani mosusu oyo balekaki mpe na nzela ya baartiste. Na opesa exemple par exemple ndeko nanga Herman oyo aza ya Canada siko eza na fan moko pe kaki na nzela na ya contribuer mais peut-être oyebi kombo na été mais le plus important c'est ndeko komisi même na eloko biso oyeba kiti moni donc poto ko kisa monta wana il s'appelle bato moko mibale misato ko ba fan oyo toyeba kombo na bango te mais ba contribuer ça veut dire bah ça les biso na Nous Vivant mais baza ba artiste. Voilà, une dernière question pour que tu kabona voilà Bosali et Nous Vivant, est-ce que Zaka Kapona ka Vie de Loin te continuer? Non les ali continuité na ngezali et Nous Vivant groupe wana les ali en dehors ya ka Vie de Loin toza pe ko sungana ndoko na biso Fatou Miracle pe autai ko bungisa papa et Nous Vivant tout ça là qui peut moi geste toujours à la peine tout pour ça et ça vraiment montunyo soit zo quoi le problème où ils ont la premier degré c'est AVC c'est état déjà tout côté d'accord la matériel c'est la charge alors moi il faut penser à enveloppe na mise la caméra pour nazoma gande ti lobby ezai pa ko bela ah pour 3000 euros ezai bela na 1000 bon oyo il faut faire ça 10 mais cotisation nango esalamaki en euros tango batindeli biso mbongo na agence nde pesaki neti komi na $. Cotisation mosusu ya bandeko mosusu tosali mpe awa eza en franc congolais nde nyonso total ezali mpona $400 en franc congolais na $2600 ça bien va sonner. En tout cas, bandeko bofinga biso ba artiste na ba télé na ba internet. Boye ba peut-être que boko mosa sa biso makambo na ba miso ba caméra boye na makambo to ko ya usala. Bo pesa ka biso toujours chance. Bo linga biso mingi poto linga bino mingi. To kota na banda ko na bino boye biso te me biso to yebi bino. Merci lisusu na ba ndeko ya Nous Vivant. Merci pour na geste oyo yango ekomi ba ndeko Vie de Loin. Et puis sur le salami boipo, mutu nyonso sika zalaki o ataki contribution na ye amona fruit ya mukokoli o ya lonaki.
Côté on a commencé à l'échange. Là, il y a permis. Ah, il y en a pas franc. Il y a le rôle à mettre. Faut un bandit comme il cambiste. Zéna n'a pas papa ici. Oh, ça y est, c'est un lien pour un crocodile. Nous avons un lien Oya mundera yari mi c'est $500. Ah, comme ça. Il y a mon message. Message quoi? Je dois charler mon message par rapport à. Voilà, message dans les airs. Vous savez, Nico, s'il te plaît. Oui, merci. On va venir sur la merci. $3000 pour Nzambe alola apambola moko na moko oya contribuer. Nzambe alola apambola initiateur Hans Luzolo na Papi Sebel. Nzambe apambola ba journaliste, Nzambe apambola Sesa, Nzambe apambola Mama Olive Lembe Kabila. Nzambe na mama na yo, Mama Angel Canal, Feza ba mbote ya journaliste na biso mosusu wa mozo tini la photo tena. Nani Sylvie Bongo. Sylvie Bongo ba mbote na place na zali. Merci na geste, merci na Fisson Saïsaï, merci na artiste nyonso, merci na journaliste. Nzambe amu na bino pe apambola merci. Merci. Donc, on va commencer à mettre en l'air, les gars. Tu cool. Ok.